perfectionné makambo toboya kilobi Bonjour chers internautes balandi nyonso ya 3 Exa Production TV et mbote na bino nyonso ekiti na commune ya Kasavubu et toyeko travailler quartier Ornel et surnommé Camp Christ Roi. Quartier Ornel surnommé Camp Christ Roi et joami na commune ya Kasavubu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mobateli ya bana na ye, mobateli ya bampate na ye. Soki lelo ngana yo mutozo tala ngai na télévision tokutani lisusu ezali makasi ya tata Nzambe oyo mobateli oyo azobatela biso et na lobi pe na lobaka et abonnez-vous massivement na 3 Exa Production TV 3 Exa Production TV et na émission nango mobimba les artères de Kinshasa et ou découverte et na mukolo ya découverte les artères de Kinshasa lelo produit par 3 Exa Production TV et na eko rappeler bino lisusu tokiti na commune ya Kasavubu na bayeba koti siko commune ya Kasavubu toye na quartier Ornel surnommé Camp Christ Roi. Quartier Ornel surnommé Camp Christ Roi. Monko ya ba quartier ezwami na commune ya Kasavubu. Bien-aimé bande konanga nyonso, abonnez-vous et na bandeli pe na lobaka yo muto lingi ba bwaka yo émission yango ebandi olingi ba pompe maison na yo flat na yo hotel na yo olingi ba sala publicité eloko na yo ba bwaka yo famille na yo mwasi na yo et yo tekaka mituka ozana besoin ba sala promotion ba mituka na yo ozana concession na yo ozana besoin obanda koteka ba parcelle ba mabele au contacter biso na 3 Exa force yangoyo et sayo yangoyo et tozo banda awa tozo kende ti na veni victoire yango to bengi quartier Ornel pona ko rappeler bino quartier Ornel ezalaki quartier ya compagnie ya Ornel oyo bakoko na biso batikelaki biso et bapesaki ba Jean ya Ornel ba mapangu kote oyo à l'époque nde yango ebengamaki na kombo ya quartier Ornel et toyeko surnommé yango na kombo ya Camp Christ Roi et voilà donc toyeko surnommé yango na kombo ya Camp Christ Roi. Voilà, merci et tobandi ko tambola et na rappeler bino toza na Sayo tobandi na Sayo tobandi na centre d'accueil et na avenue Force et tobandi siko kokende toza na Sayo abozo mona liboso ya centre d'accueil comment bazoteka ba uniforme et en face ya centre d'accueil toza na lycée Toyokana boyebi ebele botanga pe na école lycée Toyokana ezali école oyo ba ressortissant nango pe baze ebele bo voyage bokenda ba libanda et voilà école lycée Toyokana eza sur Sayo ezwami na quartier Camp Christ Roi na commune ya Kasavubu. Merci beaucoup et bandeko batali nyonso bana États-Unis bana Amérique bana France bana Suisse bana Canada bana Los Angeles bana Burundi Cameroun Angola Brazzaville bana République démocratique du Congo et bana Goma Kisangani Kivu Congo central et vraiment totombeli bino et bon lundi na bino émission ezali réalisée lelo na mokolo ya lundi et voilà tozaka toujours entre centre d'accueil en face il y a lycée Toyokana. Voilà, lycée Toyokana. Kamwe mingi lolenga bandi myalelo
koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikotosa nzambe kalabiso batutu na émission spéciale et tolobaki soki yo bengi biso oza na besoin ba filmer quartier na yo commune na yo o contacter biso na numéro o ezali affiché na écran na yo et tokosolola toye justement to filmer na demande na yo donc voilà donc na rappeler lisusu bandeko toza awa na sayo toza na sayo des Écritures avec le pasteur Godin Poet. Zokota veni Lisala. Côté avenue Lisala. Voilà, nous sommes sur l'avenue Lisala, toujours Sisayo, en face Nangaboye, ezali église ya Bima. Bana Bima, bana potre Bolia, na pesibino ba moto ya trop, et côté avenue Lisala. Et balobi moi na Kasavubu se manifester, et moi na Kasavubu se manifester, Kasavubu, balobi première commune. Oyo, premier président de la République, défunt, paix à son nom, et papa Nabiso Joseph Kasavubu. Et Avanda, et Yango Basi Norman Ngope Kombo ya Kasavubu. Abonnez-vous, balobi tia commentaire, moi na Kasavubu, bana Miami, netelo bara bana Miami, balobi tia commentaire et pesa veni na bino, loba beta pe histoire moko boye et pona Camp Christ-Roi, pona commune na yo Kasavubu, bana Kasavubu partout bozali dans le monde. Bozana ba Canada, ba Suisse, bana Kasavubu, le roi ba Stelna c'est Makala, maman la Jade balobi donc yé vraiment na Kasavubu, hein, bana Kasavubu, ceux qui peut poser belé libanda, hein, ba papa Sano Bakala Diakuba bana Kasavubu, vous comprenez donc baza tellement belé Kasavubu et bimisi ba comédien belé, bimisi ba joueur belé, bimisi ba député belé, ba politicien belé. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans
awa toza na direction ya Birmanie. Babi Birmanie elata Prince. Toza na avenue Birmanie donc tozongi nanu ti force bongo tokozonga boye to continuer na bato balingi bamona susu l'école. Toza na avenue Birmanie ebele bayebi Birmanie botikango ezalaka na makadam te wana photo le bango. Merci, un grand merci à notre président Mukwantombolo Fatubert Beton et Lelo Birmanie et Lata Goudron. Lelo Birmanie et Lata Goudron. Awa toza liboso ya lycée 3 Kasavubu. Donc awa tozali sur l'école et toza na lycée 3 Kasavubu. Toza na lycée 3 Kasavubu. Bao pe batanga wa ba mwana na yo atanga wa lycée 3 Kasavubu et belé pe botanga tanga awa. Donc voilà, toza toujours sur Birmanie. Toza toujours sur Birmanie. Oh bozo mona o ezali Birmanie et comment macadam. Birmanie comment macadam et lata goudron. Lata goudron. Yo mwana Kasavubu ya kala. Otika Kasavubu. Zara mabele. Zara mabele. Et lata goudron. Lata goudron. Tozali en face à Epé Lisala. Toza na Lisala. Toza na école Lisala. Epé Lisala. Yango awa bana Kasavubu bayebi to bandai ko beta ba match awa na Epé Lisala. Parmi ba terrain ya bana Kasavubu. Parmi ba terrain ya bana Kasavubu. Oh yaza vraiment na Kasavubu bayebi Epé Lisala. Ezali place oyo to bandai koya parmi ba terrain na biso. Eza parmi ba terrain ya bana Kasavubu. Parmi ba terrain ya bana Kasavubu Epé Lisala, laïque, na Asosa. Donc voilà. Et Epé Lisala. Belé toyebi ezali parmi ba terrain na biso ya bana Kasavubu. Soko za vraiment na Kasavubu c'est ko beta bale awa. Donc ezali parmi ba terrain na biso oyo biso bana Kasavubu to beteli suivant ba bale belé Epé Lisala bozo mona ndenge comme belé boza libanda oyebi botikango et komi na ba ndenge komeli et voilà donc ezali ba référence ya bana Kasavubu. Soko za vrai natif à Kasavubu c'est ko beta bale awa. Donc Epé Lisala awa Epé Motema Mpiko. Epé Motema Mpiko en face. Epé Motema Mpiko. Epé Motema Mpiko. Nous avons toujours sur l'avenue la direction Birmanie. Direction Birmanie. Nous avons toujours la direction Birmanie. On a toi qui na Epé Lisala 4. Toi on a Epé Lisala 5. Donc voilà. Epé Lisala 5. Donc nous avons la Epé Lisala beleza place moko ba kaboli la direction toi on a 4, toi on a 5, toi on a Motema Mpiko et toi on a lycée 3 et voilà. Archidiocèse de Kinshasa a boye bisika ba master na biso ba vandaka bazalaka donc voilà. Et tu as toujours sur Birmanie. Toujours sur Birmanie. Tu as toujours la Birmanie. Tu es vers Force. Avenue Force. Hein? Avenue Force. Avenue Ancien Combattant. Avenue Force. Hein? On va appeler ça Force. Avenue Force. Moro. Tu es l'avenue Force de Sukiawa. Donc,
bien aimé bandeko nyonso ba chers internautes bandeko nyonso bolandaka biso ba abonné na biso ya 3 Exa Production ya bolandi monene émission na biso et to bandaki na bino voilà donc on continue. Voilà, tout tambola baumbu to mesana na biso ko tambola et to saka toujours to outil émission na biso to bandela on a centre d'accueil to bandela émission na centre d'accueil sur la direction Sayo na avenue Fox to ye Sayo to kotsanga avenue Lisala to yango to binyango ti Biomani to zongi yango to laksibino ba école to zongi so avenue Fox. Émission la biso to bandela on a centre d'accueil. To bandela émission na centre d'accueil sur la direction Sayo na avenue Fox. To ye Sayo to kotsanga avenue Lisala to yango to binyango ti Biomani to zongi yango to laksibino ba école to zongi so avenue Fox. To zo kendesko vers direction à Sosa. Et voilà chers internautes, to zappé na quartier à Sosa. Quartier à Sosa yango bandeko quartier à Sosa pe sibino moto zape mwana kasavubu ya quartier à Sosa oyoki ka son tu la biso pe na commentaire loba pe ba ya pe na Sosa loba pe ba ya pe ba laksa pe ba venir à Sosa mais lelo et na makasi ya cordon la biso et quartier ezalaki ciblé quartier ezalaki recommandé ezali quartier Onel. Donc, on est dans l'avenue Force. Avenue Force, c'est la frontière. Frontière, il y a Onel. La frontière, il y a quartier à Sosa. Donc, je suis dans le quartier Onel. Je suis dans le quartier à Sosa. Abonnez-vous massivement. Bana mokili ma partout, bana poto aïe. Balobi marambo ezalaka ndeawa. Babi chaîne makasi ya numéro 1 ya malonga o ekosa te. O elaksaka bino vecteur ya Kinshasa, elaksaka bino couleur ya Kinshasa, elaksaka bino ndenge Kinshasa ekomela place ya mabe, ya malamu. Il y a éclairage, il y a molili, il y a molili. Donc, biswa to l'accès toujours réalité parce que y a ngozali pension à biso et awa comme la direction il y a Asosa. Direction Asosa. Vous êtes toujours sur l'avenue Force. Avenue Force, il y a un Keiti, Lubumbashi, Nini, Prince Kasavubu. Donc, quartier à Sosa yango et awa sikoyo tozaka toujours na quartier Onel tozonga sikoyo na ndenga Lisala ale tozonga yango sikoyo Biomani tokoti yango avenue Bosobolo. Makambo toboya kilobi Lisu me koma nango perfectionné Makambo toboya kilobi Ekomi autorisé Masula kobangola kamotema ye
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili toza na liboso ya école lycée Motema Mpiko. Lycée Motema Mpiko, voilà. École à lycée Motema Mpiko, toujours na Asosa. Toujours na Asosa, lycée école ya Motema Mpiko. Donc voilà. C'est tout jeunesse en l'élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Voilà. Tu pour citer l'avenue Lisala. Voilà, Toko Tabini Bosobolo si Asosa. Merci Nabande Konyo Sobalandi. Merci Nababone. Merci na les amis. Hein? Il y a 3 Exa Production TV. Un grand merci à toi. Nabalandi Nyonso. Bomesana Kolanda Biso. Bino Bokomantaka. Ma commentaire, il y a bien, il y a encouragement, il y a félicitations. Ma commentaire, il y a évolution. Ma commentaire, il y a ma malam. Merci Nabino. Et ça, la rabiso bien, ma commentaire Nabino. Bino, tu peux commenter après. Na ba question, on a tout na rasi émission. Voilà, et ça, la rappelle bien. Donc voilà, au côté avenue Bosobolo. Voilà. Bandi, au côté avenue Bosobolo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Voilà, chers internautes, tous allés sur l'avenue Bosobolo, Balandi Nyonso, Bomesana Kolanda, Ngai Wabino, Papa Sano Bakala Diakuba. Votre émission, les artères de Kinshasa, aux découvertes de Bomesana Kobenga Yango. Et te rappeler Nabandeko Nyonso, Bazota Labiso, et tous allés sur l'avenue Bosobolo, na quartier Onele et commune de Kassavubu. Donc, le lot tous allés là, on allait venir Bosobolo. Tous allés venir Bosobolo. Merci Nabino Batubo Sengaki, Nabino Batubo Lukaki quartier Onel, na bana Kassavubu nyonso bazaki na posa bomona et Kassavubu Nabino botika kala. Kassavubu Nabino botika kala. Donc Kassavubu Nabino yango tous en a venir Bosobolo. Sumu koleka biloko akonya ala
balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoliko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Merci Bandeko Batali, merci chers internautes, merci Baboni Nabiso, merci Balandi Nabiso, merci ma fanatique Nabiso, merci Naba internaute Nabiso et Touti Bosobolo, Banda Sosa, Tokomia en Abiomani, Tokatisi Toto Kinesiko Sayo, donc Awanion Sokomo Makadam. Donc, tous ceux qui ne sont pas saillants. Voilà. Nous sommes toujours sur l'avenue de Sobo. Hôtel, il y a Major Bissadidi. Le Major, le producteur de théâtre. Hôtel à Tongana Bosobo. Major Bissadidi. Voilà. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Voilà, sur Internet, vous êtes toujours sur l'avenue Bosobolo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zambanayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole. Voilà, chers internautes, Yope Mwana ya Kasavubu, Mwana ya Onel,
oyebi histoire à Onel, oyebi histoire à Quand Christ est roi, betela biso na commentaire. Tiela biso na commentaire. Lobela biso na commentaire. Et ça biso bien. Voilà donc c'est toujours et Papa Sano Bakaladia Kuba Benga biso numéro ezali wana affiché Benga biso problème nyonso za nango et tozali wana pona bino. Chers internautes, awa tokomi na bosobolo na sayo. Toza na kati ya sayo, direction ya sayo et derrière moi bozomona église Bima. Derrière moi bozomona église Bima et bana apôtre bolia nyonso Kazimik topesi bino bambote toza sur sayo et tozokoba Voilà, chers internautes, toujours dans Sayo, Tokoti Avenue Boussou Melo. Tokoti Avenue Boussou Melo. Merci Bandeko Balandi. Il y a 3 Exa Production TV. Merci Nabino Batali Nyonso. Bon mesana kolanda biso et biso balobi awa boulot. Babi boulot ndezali tata na maman. Babi wa salite aliate, wa salite azuate. Balobi na motoki na yonde okobika. Donc ce qui peut totambolité et tokoliate. Donc vous dire na moi makasi na motoki na biso makasi nde tozolia. Donc merci na initiateur ya chaîne Oyo et 3 Exa Production TV et l'ingénieur Augustin Kaninda. Merci beaucoup ya kozwa likanisi pe ya kozwa idée Oyo ya ko lakisaka batu kisasa et merci vraiment à trop. Merci Nabino pe botalaka biso parce que ceux qui botala biso te biso pe tozana force te partager ka tina ba groupe ya bana Kasavubu donc eko sala bien donc awa tozana avenue Boussi Jano donc Boussi Jano et ça qui confusion na Boussi Melo. Donc nous avons Boussu Melo, on a Boussu Jano. Donc ils ont logo moko ça la rabiso bana Kasavu ya mo va confuser belé. Donc tu as Boussu Jano. Donc nous on rappelé bino Boussu Jano. Nous avons Boussu Jano. Donc voilà. Et merci beaucoup bande Konyoso Balandi Batali et tous toujours ensemble. Nous avons toujours Nabino et beau s'abonner, beau partager, beau aimer, beau commenter. Bana Kasavubu, debout Kasavubu. On est toujours ensemble, Balobi Kasavubu, ils allaient commune historique, donc ils allaient commune historique dans Kasavubu à Kinshasa, première commune Oyo, premier président de la République à Vanda, Papa Joseph Kasavubu, et donc Bana Kasavubu, bazalaka fier, il y a trop, et puis tu peux ces familles mobimba, il y a papa
Kasavubu mbote bana na ye bakoko na ye bandeko na ye topesi bino mbote ya trop napesi mbote na bakongo nyonso napesi mbote na bakongo nyonso na baoyo bakufa bino nyonso bokufa tobeleli bino bapapa Nzola Ntima tobeleli bino bapapa Manvidila Clément tobeleli bino bapapa Herodia tobeleli bino bapapa Kitemoko tobeleli bino bapapa Mayalose boza tolme bele bisika bozali milimo na bino epema na kimia papa Tekasala et donc milimo na bino epema na kimia et papa na biso Siluvangi ya azali en vie mon papa Siluvangi famille Siluvangi nyonso napesi bino bambote et papa azali en vie papa Siluvangi et awa tozongi na direction ya Birmanie tozo continuer direction Birmanie yango tozo leka toujours na Busu Janou Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons. Bana Kasavubu, Bana Miami, partout Bozali. Bana Kasavubu, Boza partout Bozali Belé, 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 trop. Bana Café, Boza tellement Belé. Bana ba France, Boza ba Paris, Boza ba Belgique, Boza ba Amérique, Boza ba Afrique du Sud. Na mona Afrique du Sud na mona Kasavubu et ana jina mutudiwa la pesi mote donc boza tellement belé bana Kasavubu belé boza na ba Paris na ba Amérique na ba États-Unis ba Canada boza na ba pays belé koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Abonnez-vous massivement balobi chaîne na bino yango tozo lancer message yo mutolingi basala publicité ya flat na yo ya maison na yo ya concession na yo et ya ferme na yo hôpital na yo ozana eloko oyo lingi balobelela ngo basalela ngo promotion balobi contactez-nous na numéro ezali wana benga biso toko yanola yo toko solola et puis ekoleka bien olingo comme sponsor na biso comme partenaire na biso vraiment benga biso et yom to sepelaka na biso olingo sponsoriser biso benga biso toko solola na biso ekosala bien makasi ekopesa biso force ekopesa biso susu énergie ya makasi et olingi babwaka yo babwaka famille na yo babwaka libota na yo mwasi na yo benga biso toko solola numéro ezali wana affiché et au nyonso za nango bosenga na équipe ya 3 Exa Production TV benga biso toza wana Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi oyo tozali Busu Janou donc Busu Janou sur
Asosa tozokende sikoyo tolakisa bino église ya Camp Christ Roi. Na baunion so bolandaka biso babone na biso botalaka biso okomantaka boyemaka vraiment nazo lancer message na bino parce que je vous aime trop moi Papa Sano Bakala Diakuba, je vous aime trop et nazo lancer message na yo lingaka baba ndako buaka yo babuaka famille na yo babuaka libota na yo babuaka manzele na yo mama père mère à palais babuaka père à palais babuaka koko na bino babuaka nani benga biso okoyoka libanga na yo na 3 Exa Production TV okoyoka libanga na yo na les artères de Kinshasa ou découverte donc benga biso okozala jamais déçu donc na yo pe olingi ba banda ko sala marketing ya eloko na yo basala publicité eloko nyonso oza nango nyonso elango marketing benga biso ko hésiter te toza wana tokoyanola yo tokoyamba yo tokosolola comme bakongomane comme bakongolais tokosolola comme bana mboka et tokobomana te donc biso pe toza na besoin na yo et yo pe okozala na besoin na biso pona promotion na yo voilà donc ndenge na rappelaki tozalaka na busu melo na busu jano tokomi siko na busu jano donc tokomi na busu jano tobandaki busu jano kaka na asosa tozokontinue siko busu jano tozokontinue yango tokende yango ti sayo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zonganayo. Voilà, toujours dans la Boussou Melo. Vous êtes toujours dans l'avenue Boussou Melo. Donc au monde il peut venir dans bino tcha commentaire. Pas dans Boussou Melo. Donc biso nous dans l'avenue Boussou Melo. Tcha commentaire. Et liker et loba pe histoire moko na veni na bino et tanga pe kombo ya mutu moko ya kala na veni na bino donc voilà. S'il te plaît retournons à la parole.
Busumelo na Birmanie. Voilà Prince Birmanie en oyo. Pour continuer Busumelo na biso. La parole Busumelo et avenue Busumelo. Yope omoni ndaku na bino, omoni lupangu na bino. Sur l'avenue Busumelo, au tiki commentaire. Papa Sano Bakala Diakuba, Yeyo, on est toujours ensemble. Olingo Benganga, Olingo Kota, contact na Papa Sano, Olingo Kota, et en relié na Papa Sano, Bengaka na numéro Zaliwana, Kozwa Papa Sano, et Toko Solola, et Toko Betape, Deke. L'issue me commande perfectionné. Makambo, Toboya Kilobi, et qu'on autorise. Voilà. Balakan Christora ba ego to bengango désamouré. Couloir ya désamouré. Balakan Christora ba ebi couloir ya désamouré, donc terrassé, donc toujours sur Busumelo. Kasi tango kaka élévation okomi koégorger nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Voilà, chers internautes, au commune à Busumelo. Busumelo et Sili. Et au commune à Busumelo. Awana Sayo. Et donc voilà. Au commune à Busumelo. Na Sayo. Chers internautes, au commune voilà, tout ça, la paix, Moussala. Dikolo pezo menanse mbula et voilà donc bisope tozo lembate bisope tozo tikate bisope tozo koba kaka dokoma kontrahi sankutala simao yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakala yo
na moyen nyonso oza nango olingo ede biso boyedaka biso boyezitaka te parce que eza mosala ya pasi kotambola makolo babipai mosusu tokendaka tozomata bangomba mpo kaka bino bozala satisfait mais et en retour bosoutenaka biso bosunaka biso boyedaka biso bobengaka biso mwa bamotivation ebanda kosalaka biso vraiment kitoko makasi. Sponsor donc bo sponsoriser biso ba sponsor bo sponsoriser biso ba partenaire et boya ebele et bino bato bolingi pe to dédicacer bino boya ebele boya tellement ebele bo sponsoriser biso bo ya ko soutenir biso na ba mai ba transport. Ça peut me comme sous benga équipe 3 exaboro lobi bo retourner bangam na supporter bino ba transport donc là ba ndeko musu ba sala ki be mission spéciale alinka boke filmer nga quartier na biso atindi aye ba transport atindi aye makambutu à manger à transport pour que to sali musala avec motivation ça fait du bien. Et vraiment, tous allez toujours na désamoureux sur l'avenue Irebu. Chers internautes, Nepse Kibino et avenue Irebu, Yangoyo, et tous allez sur désamoureux couloir au Bozomona avenue Sport. Awa tous allez na avenue Irebu. Donc, Tozokoba. Donc, bon soutenir biso, bon aider biso, na ba moyen nyonso bozanango. Et que nous salons biso bien et que motivera biso pe to tambola balobi qui ça c'est aussi la leloté qui ça c'est aussi la leloté ba quartier aussi la leloté donc à bientôt là toujours bima ba province toujours que ne ba province à bientôt là toujours que ne ba Congo. Des écritures avec le pasteur Godin. Azan a raison. À bientôt, toujours on va tourner dans la province de Congo central. Donc, tout le monde Makasangulu, tout le monde Kisantu et Toye et Nini Kikonka, Toye Manzangungu, Kimpese et Lukala et Lufu, tokota Lufu, tokota Songololo, et Tobimi, Tokomi Matadi, et Torokeba Boma, Torokeba Mwanda. Donc, Toloba qui cette fois-ci, mais nyonso wana poto salango, ils ont 5 faux budget zala. Bana ba Congo manifestez-vous, oyo ba sepeli na idée oyo, na likanisi oyo, benga équipe oyo numéro za wana, ils ont 5 faux budget zala. Ba voyage, ba transport, ko louer ba hôtel ya kolala, ko louer ba place, ba nombre de séjours, to kotika ba famille, donc ils ont 5 faux budget ezala. Ce qui budget ezalité moyen to meka ko produire en dehors ya Congo ya province de Kinshasa ezalité. Donc on a ba petit moyen mikie toza ko se produire nango na Kinshasa mais ils ont nous biso toujours parce que bozo soutenir bisoté, bozo sponsoriser bisoté. Lelo vomé d'aller mission ya Mbela. Donc mission ya Mbela awa tozali na tokomi na Birmanie. Koto makadam ekomaki te. Makadam esuki na Busumelo. Makadam esuki na Busumelo. Awa makadam ekomi te. Donc voilà. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire.
Botalaka biso ya trop, bopartageaka, boemaka, botiaka ba commentaire, tomonaka ke bozotala biso, botalaka biso mais bomatisa lisusu toya kotala biso, yango ezali lisusu premier soutien. Et le deuxième soutien à biso ezali bo soutenir biso directement. Bo numéro na biso ezali wana, bo soutenir biso directement. Parce que tout ça musala oyo bato belé babangaka, bato belé bakokaka te. Totambolaka avenue sur avenue, qu'on l'accabino loupang par parcelle. Et voilà, à net botozana, si ma maison communale, il y a Kassavou. Donc, maison communale, il y a maison communale, il y a il y a Bakacho. Voilà. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goût à la ciment. Donc, vous soutenez Rabiso, force Nabiso ezali bino. Donc, merci beaucoup. Ben Nabiso na ba numéro ezali wana affiché et contactez Biso et que la Biso bien. Tout Nabiso peut-être moi mutuna et vous ça la rendre ni pour bima. Et ça coûte combien? Et les longs on a charge na bino ba transport. Et les longs on na responsabiliser bino mission lelo. Et les longs on na ko s'engager na mission lelo. Ça coûte combien? Et ça lisungi. Et ça lisungi à travers lisungi na yo to ke ko filmer et sika moko boy oyo bande ko belé ba sepeli ba lobi nzambe merci to moni ni sous quartier na biso. Donc, chers internautes, pour vous signaler encore, vous allez sur l'avenue Irebu. Sur l'avenue Irebu, vous commis na Asosa et bana Kasavu boyebi na terrain Yambonda. Voilà. Ah, tu as un terrain Yambonda. Tu commis na terrain Yambonda. En face, il y a paroisse Christ-Roi. Donc, tu commis na paroisse Christ-Roi sur l'avenue Irebu, quartier. On est la commune de Kasavubu et province de Kinshasa. Et Belé Boyebi, Totangaki Awa, na Christ-Roi. Totangaki awa na mbonda boyebi mbonda tobetaka bale ba concert belé le kaka na mbonda batekaka ba mituka awa ba ambiance ezalaka awa tellement belé ya gogo et voilà et voilà chers internautes, merci beaucoup. Balandinio so bolanda kibiso na 3 Exa Production TV na émission na bino les artères de Kinshasa mokolo ya lelo balobi nini esilaka te nyonso ebandaka nyonso esilaka lelo émission na bino les artères de Kinshasa tosukisi yango na veni Irebu yo mwana kan Christ-Roi mwana ya Onele mwana ya Kasavubu omoni avenue na bino te omoni quartier na bino te tia yango na commentaire loba tikela biso na commentaire tokozonga lisusu pour la deuxième partie balobi TV ezangonga yo polingi basala émission spéciale ya quartier na yo ya commune na yo botamela benga biso numéro zali affiché wana toko solola
et tokoyebisa yo ba condition ndenge ezalaka et pour que tokita sur le terrain place yo lingi ata wapi tokokoma soki toyokani malamu. Merci na babone nyonso botalaka biso, merci na ba fidèle nyonso, merci na bino tuba na poto mukili mobimba Amérique, Canada, Suisse, partout bozali bo s'abonner na 3 Production TV to mesana ko sepelisa bino. Merci na bino tu ngai ya bino papa Sano Bakala Diakuba ngape na tombeli bino elamu. Sans oublier information du jour, message auto pesaka toujours balobi bon soutenir biso, ba partenaire, ba sponsor, balobi to sala musala ya passe, ya koloba loba boye, ya ko tambola to tambola partout. Alors oza musala ya passe, bon soutenir biso. Oza na besoin ba boa ka ba sala marketing yeloko na yo, numéro ezali wana. Merci beaucoup. Ngai papa Sano, to yaki ko clôturer l'avenue Irebu, liboso ya paroisse ya Kankri Serwa. Merci ngala bino to kutani au prochain numéro